tulendele kutofanda sideto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombelo bakafulu watu sikilikisa Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Eunwe. Embaji. Bilumia kurwe. Yangala. Esengobi esengote. Kiese hoka kiese kui. Tsai hoka tsai kui. Nakomba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali bardi eza mokolo na biso bajeune. Oyo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Ndenge tolobaka azalaki témoin monene. Ya solo mokolo yenga na mekaki koloba pona pioka. Tuzo kozela tokobengisa ingénieur. Basala plan cité ya pioka. Cité ya Mpemba. Babongisa bien. Tonga ba tant ingénieur. Aba travailleur. Kamboana tuchawana mutu. Préparez ni zelo. Babanga pour la fondation. Bakaya sindenge tosali la kabilo kunyos. Travailleur banda kuna bako koizala. Courant peut-être 2 ans et s'il est là. Et s'il a bien s'il a été. Soki aussi la force na biso bongo soki ezali umbela te ngapenda za pressé esa manoki comme ça misala ebanda toyokani ya balobi na biso kaka mbongo baza na likambo te sala noki tokokisa biloko nyonso basengi wana nde malamu. Oyo tikali na pesi micro na papa Mbenza. Merci. Merci papa. Dengo pesi biso nzela ya kolanda pe koyoka. Malekaka na 5 mois. Papa ndenge alobeli yango ete biso tozalaki ba témoin munene
na makambo nyonso oyo elekaka na baperiode nyonso wana banda botongi temple kino tekokoma na 1989. maloba elobamaka ya mingi or ke bapapa posa na bango ezalaki ete misala ekende liboso. Ndenge tokolobelaka yango ete misala mosusu bapapa batikalaki kobongisa makambo nyonso ndenge ekotambola. Te elobamaka ete ye moko tata ntango akoya ye nde akosilisa misala nyonso wana. Yango ezali komonana na mokolo na lelo. Ndenge papa alobeli yango tozalaki batemoin. Temoin ya likambo ezali ete na ntango oyebi yango mpe likambo yango soki ekokili ntango fo kobimisa. Mpe likambo yango soki ezali kozwa nzela mosusu temoin akoloba ete oyo likambo oyo bapapa balobelaki yango ndenge wana te. Chance ke temoin munene ndenge ye moko papa Lyangenda alobelaka yango ete badute kozala ntango mosusu makambo mosusu bozokoloba. Me na ntango wana soki badute ezali bolo bimisa maloba na biso bango bato bakokomprendre. Likambo lelo ndenge papa alobeli yango. Projet Mpioka 2 ans soki volonté ya kopesa ndenge papa aza kosengela yango mosala wana ekosalama na 2 ans. Et soki volonté eza nango makasi avant 2 ans même mosala mbongo ezali ekosila na yango. Kasi na papa Lyangenda ayaki kobimisa likambo moko eke bango mosala bazali kosala ndenge tata papa Simoki Mbangu aza kotinda biso bango pardon. Kasi ntango bango bakotransmettre makambo eza kokufela mingi na batambolisi. Na batambolisi baza kodécourager bandimi surtout na bacotisation. Musala ezongaka nsima te ezongi nsima. Yango nakoloba mingi te koyoka ye moko papa Lyangenda ndenge alobelaki yango. Pe papa ilebe bino mpe na ntango wana bozalaki soki bakommentaire ekozala na makambo wana bongo baya koyebisa biso. Boya koyebisa biso. Tupesi nzela na presse po ete toyokana na maloba ya papa Lyangenda na tina na misala. Na tina na misala. Tupesi nzela. Mama batata musala manzambe muzali mpasia kobusa na te ndoto ngana lubaki na binu na 100 janvier. Dikolo ifungwana ka balabala moko munene ya kitoko. Na kati na balabala wana mungongo mobima ki. Kusala nzambe zali mpasia na lubaki na binu kambwana Ntango mususu na kumana kamwa soko ndenge nini wana na jongi na Saint-Pierre. Saint-Pierre mutu lukula ngai na yo. Saint-Pierre akufaki. Nkolo Yezo akufaki. Papa Simoki Mbangu akufaki. Ce qui veut dire bakamataka solo mutu. Batu wana bamwana kimpasi mpate batunga lingumba ya nkolo. Batu wana bamwana kimpasi mpate batunga musala mankolo Yesu.
Saint Pierre alobi soko totikala kaka boye soko tolandi moto oyo mpasi ekomi ntango ya papa Simo Kimbangu na ntango ya papa Simo Kimbangu mpasi ye esengo ntango wana ebandaki kusekana te kasi nsima na mpasi maloba ebele maloba maka lelo ezali ntango na yo na ngai nazali ndeko na bino mutu ekopesaka ngai mpasi soko bobengi ngai nzambe ndenge wana ngai nalobilaka bino yango na mokolo mayenga bokanisa te nde ngai nakozalaka très fier soko bobengi ngai nzambe mpona nini nakobangaka makambo mosusu oyo tokomonaka soko yo basaleli yango nakanisi okowumela te okei ndenge nini soko tolandi liangenda mpasi soko tolandi papa Simo Kimbangu mpasi ezali pasi na ngai na ntina ete bino bobengi nga nzambe mingi bokanisi nde vraiment soko tobengi papa nzambe akomi fier te ngai nakubangaka ngai soko na woki ndenga na kumi nzambe bana tangwa na kamati l'orgueil na chi na bandi kumisari la ngai moko na tuna liboso autorisation te na baby pamba te banda tangwa na bandi kumisari la ngai moko na tuna liboso te ngai oyo yeli ngai na sali ole na landa ndenge balubi kenda kuna na keyi kenda te na vuandi ngai ndenge alubi na kenda te ngai na keyi na baby pate na kana kulia il faut tangwa ne pesa manangai soko boyo tena kana kulia te pate na kana kulala il faut pesa manangai soko boyo tena kana kulala te donc ezali musala moko ya pasi kasi bino benga papa zali nzambe ezali mpasi ba mama mpe batata ezali na ngai lulendo te nde vraiment malamu nde nalakisa lulendo pamba te bobengi nga nzambe ezali kilo ngai nakoki kobenga bino mpe banzambe tosala mutu na lolenge na biso donc bino mpe bozali banzambe soko tozalaka solo nde tozali na mposa kosala tata nzambe nde makambo susu nde ekomaka deja na biso soko ndenge nini wana lelo biso tozali na kati na ngumba tata Simo Kimbangu mokolo mayenga tosalaka ntinsani ndenge bapesaka biso na kati na rapport balobi ete tozwaki 914 000 tomoni diminution ekomi na bazone pwana nini likambo ezali esika wana makambo mosusu bandimi bazana likambo te kasi biso batambolisi nde topesi mwa likanisi wana ou bien poids déficit wana tosali diminution or que na mokolo moyenga soko ndenge wana tolubanaka soko tosalaki lokola lubaki la fois passée to kuku kupesa 5 millions de zaïre awa na mboka na biso na kisasa kasi moyen te pana nini biluba mi esika na biso soko biso tolubi na bandimi na biso ete bino boza komona mpasi ya pamba vraiment est-ce que boza komona mbongo yango esika yango ezali kokende bato mosusu bavwamini na mbongo wana bino boza kopesaka mbongo na bino pamba soko ti meme di zaïre wana ezali likambo te ngai nakanisi na famille na ngai vraiment tolingi tosala nde totia mwa boye est-ce que mosala mango mokosila lelo ebandi kala te banani balobi ndenge wana biso kaka soko tozalaka solo soko na tuni est-ce que bolobaki ta mosusu tolobaki te pourtant elobamaka bato mingi bakomi riche
mpo na mbongo toza kokongolaka ebie bakretien bakamata bazwi découragement bafamille mosusu oyo nga na yibaki la fois passée topesaki montant te nde bopesa autant kasi bango moko bamonaki ete ezali mosala na bango solo omoni mosusu na kati na famille na ye ale bapesa autant kasi cette fois-ci na kamwi diminution mpo nani balobi na bango ete bato mingi bakomi riche na mbongo biso kokongolaka bamosusu bazali kosalela yango commerce bapapa bamama ngai nakoloba na bino mwa likambo muta Andre Wete na muta Kwamadio ntango wana nga nazalaki kosala nazalaka koloba na bango mbala na mbala ete ntango ekoya nga na kosala lisusu te alors bango bamonaki malamu te Joseph yo ozali mwana mbongo nakanisi tomeka nano kuprepare l'avenir yo okamati mbongo boye ngai Kwamadio nakamati mbongo boye ngai Wete nakamati toche isika moko pate tomeka nano kusala mwa commerce eloko nini wana pompe essence esika nini kuna na Voltaire bon nakamati eloko oyo nzambe apesaka ngai napesi ebandaka kotekama ngai natali na ngai te est-ce que tozwaki 100 francs tozwaki 1000 francs ou bien 200 francs nayibi na ngai te baza koteka ndako moko kuna ya solo tosumbaki ndako yango est-ce que tozwaki 1 franc 10 francs 20 francs nayibi na ngai te nazali kokenda nokinoki tokei na kananga tokei kokotana na tata moko papa Nzinga Antoine tata wana mwanaki ete nazalaki na kosala mwa isika moko munene lokola ye ayibaki na mécanique en tout cas spécialiste azala kosala na SEDEC kananga mokolo moko aye na ndako papa sumbila ngai chargé de batterie sumba groupe électrogène pamba te ntango wana na kananga kura yaki nanu te province ezalaki na Lusambo gouverneur Peigné a transféré yango na kananga kuna na kananga kura ezalaki kaka bele na BCK na sumbi groupe électrogène apesi na papa Nzinga ajui ale asali solo musala est-ce qu'il a joué qui 10 francs est-ce qu'il a joué qui 20 francs ou bien a joué qui 50 francs ou bien 1000 francs na yibi na ngai te na mekaki kusala misala mwa ndenge na ndenge poate na préparer l'avenir dans musutu na kulungwa na musala malamu nde na jwa la mwa iloko oyo na kukolesa mama na bana mukolo mususu nazalaka na besoin ya quelque chose na tourner na tata Nzinga tango na papa kufaki nalingi nakenda na Elizabethville tata Nzinga tala nano na kesi na soko eloko ezali yalomi na ngai nazana eloko te ntango wana tolingaka kuya na toni na tata Nzinga eske eloko ezali solo nasali mingi kasi nasi nasali ni mbongo wana pona na lobi na makambo wana na ete papa ta mususu azali kosala commerce na ye te ngai na kosala soko lelo na kufie soko bakako kolakisa mwa bilanga oyo ya kafe obe mwa mususu oyo taba obe ngombe oyo ya papa okomona yango te nazali na eloko nazali na zero soko bolobi na bandimi ete
ah bomoni mbongo wango totiaki 1,50,000 nanti tosalaki na octobre na le 13 kasi bomoni nzela yango ikei solo basali mosala na bango juste mbongo wana mutu moko asali yango ndenge bokasi basalaka yango commerce te wana baninga kuzalaka na likanisi wana ngai soko na pesi kasi soko tobandi koloba makambo ndenge wana soko biso tobandi kolobaka makambo ndenge wana nde tobebisi ezali mabe ya solo na kokuzwa eloko mutu te soko bomoni nalati eloko muninga kama moto apesi ngai yango ngai po atena sumba eloko bato mingi bakomonaka soko nalati chaussette soko etoboki mwa moke en tout cas bamoni bakosepelaka te or ka bino bapapa obie bino bamama batambolisi malamu nde topesanaka confiance ngai nakotiaka bino confiance ngai nakomisukula te nde nazali propre soko nalobi ete nazali na lisumu te nakosi natundi na masumu kasi mokolo wana bakoyoka ete papa si akufi solo lomitungusa te lokomitungusa te nde papa tokenda kotala nano esika kuna tokanisi atiki bilanga wana nazali na eloko moko te na kotika eloko moko te oyo bokubenga ye eloko ya papa sauf elamba na lati kasi bapesinga mpe yango kopesa sino bozalaka na likanisi wana te mbongo yango baza kosalaka commerce na bango pardon bandimi bakumi mitelangano or ke mpusa ezalaki nde basilisa kasi soko bapesi découragement ndenge wana ezali mabe pamba te epesi ngai soni nakanisi na bandi kobongisa mwa ndenge mosusu na ntinsani tokosala pana butungi mukuma wana na kopesa ngo batata passer de zone tokamata ba passer zone soko bisatu ale na sanza oyo bino batu bakutala mbongo yonso tu bakongoli pate bozala esika wana botala ndenge bazala kusala dépense ou bien bino moko bozala nano dépense bon pate boyiba ndele solo mbongo wango kwenda na wanzonga sate ou bien sayid ou bien diangenda ou bien soko mutunani te mbongo wana solo ekusala kamusala daye na katene mikolo na kadisi mingi bakumi na isengo pate bas mbongo to kongola ki na le 13 août pardon octobre ndenge yango isali musala kukamwa pamba te musala mokai noki yango na za kusenga ete boya ko kupesa coup de main bino ba papa passer ba entraîneur bino bokuka ko kupesa stimula monene kasi soko bino moko bobandi kulubete mbongo yango papa baza kusala ka commerce na bango soko ba okana kana batunini to sala ka commerce te ngai bokujwa ngai na dekambo na musolo na mutu te jamais mokolo na kokufa solo ngai na kokenda likolo ngai na lingine moko te na kati na binu akenda isika mususu ta mususu bokametinga papa zali trop faible nazali faible te kasi na ndikamata nzambe malamu nde de temps en temps na moni dikambo kasi na kuluba te na kuluba yango soko yango ekumi na musuni pamba te tata nzambe azali kulanda biso sika yoso tozali matso tozali kokanisa c'est enregistré kasi soko yango ebimi libanda te mutu muso kubete libaku te kasi soko yango ebimi libanda yango na nde mabako makoyelaka mabako mazali ndo ya solo mabako mazali kasi ezali pasi na baninga oyo bakubetisaka baninga mabako bozala lisusu na likanisi wana te nde mbongo tokusalaka nsinzani bakanda kusala yango liboso commerce te likanisi wana tobwaka yango musika ngai nazali na eloko te mama
banda le 22 mars 1946 na baliye akulamba kana yikwanga tina mukolo malelo akuzala kama debrouillard banda mukolo wana to zala kina mayombe alamba kwanga to kaina banana alambi kwanga to yawa na kisasa to lambi kwanga to kaina kananga alambi kwanga tina mukolo malelo tuza kulamba kakwanga poate tome kanano kumibatila soko nazala ka mutumabe nde batu mingi bakomanda ka passe pambate mingi bakomande biloko na komo na ngai ba mama mpe batata makamususu mazali mapasi c'est-à-dire soko na ye kulubila makamandengo wana ba mama mpe batata na kusala ka commerce te nazali na mbongo kusala commerce te soko opesi ngai iloko okumona kaka nzambe akutina mutu aya kusenga iloko wana soko iloko na yo opesi ngai yo karisi de vraiment yango ikai na poche papa ya solo na kamati na china poche na ngai kasi soko nzambe mutu ozene lembo na ye iloko wana kolala isika na ngai te mpaka mbala na mbala ubi yembo ko bobe soko mani mutu aye kupesa ngai iloko zalaka ngai isika wana pembeni okomana ka mutu moko kuya papa talana boy talana je suis obligé na pesa pamba te ezani ngai te kasi nzambe asali na intermédiaire na ngai wana de kamwana ndo kukaka ko pesa bino esengo soko mutu asumbili nga bilamba apeti ngai me mbala mingi bayibi soko to pesi na maboko akenda kutungisa yango ye moko akulati yango te akupesa na batu mususu ale ye moko kaina tayera ke kupesa tangwana 10 na ndako mwaya kulungula yango disusu zalite nga moko na bandi kulataka yango batata passer ba mama selo batata longi ba mama mukuma nzambe apesi bino bo minimiser yango te solo bo kamatari kambango nde au sérieux pamba te mukuma na bini 10 munene to waya disusu te mpasi zali kuyela bino bandeko mususu baza kujilaka bazali prêt soko okinde soko zali framason ezali kwa dikamotene na ngumba na bondimi na yo soko zali magicien ezali kwa ne dikamote na bondimi na yo asoko zali rose chrétien ezali kwa dikamote na ngumba na bondimi na yo ezali dikamo ya lukuta makambo wana ezali kukamwa atika ngana za la sorcier ezali kwa dikamote na ngumba na bondimi na ngai mais non yo zana banzambi mibale balobaka ete muntu moko kukusalisa sala bakonji mibale te akutika moko akolanda moko nkombo ya tata ya mwambe tata mulimu musanto tulandi to tolandi te eza koloba mukula lelo pona papa simo kimbangu kyangani yango te donc tuza kozongela makambo nyonso wana pona koloba ete oyo esalamaki na batata yango mpe kaka ezosama na papa simo kimbangu kyangani tozala bana na mayele papa Elebe, papa Ndungi, papa De Gaulle boleka mabanza pe peut-être que na tango wana bino bozalaki makambo to fuma mutango lobelaki yango lelo tozali kosala nzanza longa pioka tala bikateli ebele surtout que les hommes na bikateli ebele aloba masengele ndenge papa de ngela lobeli yango. Oui, papa De Gaulle.
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci Nkolo nakopesa biso maloba na lotomo ya papa mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba. Tolandi message, tolandi introduction mokonzi ya lingomba. Apesa biso texte o tozali kotanga. Texte totangi ezali Esdras esela. Chapitre verset 28 à 30. Esdras, chapitre 8, verset 28 à 30. Totangi yango boye na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Nalobi na bango, ndenge bino moko bozali batu ya Yawe po bomipesa na ye. Biloko oyo pe ezali ya ye. Argent pe or ezali ezali mabonza oyo bato bapesi na motema na bango moko epai ya Yawe, Nzambe ya bakoko na bango. Bobatela yango malamu ti tango bokokoma na Yerusaleme. Kuna bokokende na yango na bandako oyo babakisa na ndako ya Yawe, mpe bokomeka yango na kilo na miso ya bachef ya banganga Nzambe na balevit, mpe na miso ya bachef ya mabota. Bongo banganga Nzambe na balevit bakamati biloko nyonso oyo tomekaki na kilo, argent, or mpe biloko mususu ya talo bamemi yango na Yerusalem mpe na ndako ya Nzambe na biso. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santu. Tolandi message oyo biso banso tolandi awa. Oyo ezali kolobama mpe ezali kosalama. Tolandi pe kuna na kati papa Fumalongo ndenge alobi mpona biso ba responsable. Donc ndenge yana apeselaki biso pe texte oyo ezali kolakisa responsabilité na biso vis-à-vis da misala ya Nzambe na moto nesika oyo ye azali. Responsabilité ezali partagée. Ezala biso banganga Nzambe ndenge tata tangi yango kuna. Ezala biso bato oyo tozali na portion parcelle ya responsabilité na kati la lingoma na ntila na misala. Tozali ba ingénieur, tozali ba architecte, ba topographe, ba contremaître pe bongo na bongo. Mpe responsabilité na biso moko bandimi. Po ngai pe mondimi nazana responsabilité ya molimo na ngai. Nazala responsabilité ya libota na ngai pe bongo na bongo. Tokolobela liloba moko na suka po na ntina na responsabilité mesika nde tozali kolobela likambu oyo totangi na Esdras et c'est là dans chapitre 8 verset 28 à 30. Chapitre oyo et c'est la pesibiso et c'est to ye bananu ye et c'est là azalaki nani. Esdras azalaki nganga Nzambe na libota ya ba Levi. Ye bakokisaka ye na Nehemi na ntila na musala monene basalaki na ntango bautaki na Babylone na boumu na bango ya mibale ya 70 ans na Babylone. Ndenge balendisaki lingomba mpo ete bakoka kotonga lisusu Yerusalem. Donc toli oyo Esdras apesi biso lelo na kati na mokanda oyo tozwango na bolembu te. Bon, Esdras n'est pas n'importe qui. Azali nganga Nzambe monene oyo atangaki mibeko ya Nzambe liboso ya bato nyonso na lingomba. Toli oyo apesi biso ezali mpo ete ekomisa biso na esika oyo bango bakomaki tango basalelaki likambo yango. Yango ntina bapeseli biso yango awa. Azali kotalisa biso to kolakisa biso
responsabilité na biso monene ya kombo ya koponama soki oponami odon opesameli responsabilité moko boye opesameli mukumba moko boye lolenge nini yo kotambusa yango lolenge nini yo komemia yango mpo ete ekokokoma na suka epesa succès to réussite oyo bazali kozela yango yango wana alakisi biso awa ete bato baponamaki mpona kozwa makabo mpona kozwa misolo mpona kozwa bakado ya ndenge na ndenge ememama na Yelusalemi mpona kotonga Yelusalemi yango wana Esdras alobi lolenge bakabolaki wolo batiaki mopanzi argent batiki mopanzi bakado batie mipanzi oyo ezali kokende Yerusalem lolenge pe bapona biso na bisika batia biso pe mopanzi tozali lisusu na compte ya mabota na biso to na compte ya misala ya ndenge na ndenge ya mokili te me toponama mpo ete tosala mosala ya Nzambe dongo mosala yango tokosala yango lolenge nini makabo yango tokobatela yango lolenge nini makabo wana tesengeli tozala penza na lokengo mpona kobatela bozwi wana esika nyonso yango emonani ezwami mpo tebongisami ekende na Yerusalem ngai mutu balakisi baponi to bapesi mokumba wana esengeli vraiment bosantu ekoka kozala katikati na biso mpo ete mosala wana ekende esika yango esengami pote ekokokisa misala ya Nzambe wana ndenge Esdras azali kolakisa yango batata ba mama responsabilité bosolo mpe responsabilité esengeli vraiment to simba likamwa na makasi to landi yango na message na bas to lekisaka yango te mais to kopita kapitalizaka yango na kati na motema mpo ete ekokosala biso malamu Esdras azali koinsiste mpo ete to batela makasi na etingya na bolingi monene ba biloko oyo ebongisami mpo na Yerusalem esika nga na telemi portion mosala oyo nazala yango portion responsabilité nazala yango soki ba pesi mosala mpo na Yerusalem ya solo tata ya solo mama esengeli to longola yango to mema yango malamu yango na mosala na leta bablobaka détournement soki balobi te mbongo to mosolo oyo ebongisami po esomba Simon koko de soma ngo mabaya te Simon ekosala mosala solo mabaya pe ekosala mosala wana mais soki ozwi mbongo ya Simon somi mabaya babengi yango détournement obebisi processus est-ce que pesemela kinzela papa lobi po amelati bapesa ye responsabilité bapesa ye ordre solo ndenge papa mformaza lobi azako betela biso masolo na bakotanda mesa na ti akobalula kaka kuyere na kati ya tasi ya ti na ye kino ti ekokoma malili mpo azwi responsabilité azwi ordre te akotelema mpe ake kolanda mosala mosusu yango wana esengeli na biso botosi ezala makasi organisation ezala makasi pote yango nde ekolangisa biso yango na mokanda ezali kolakisa biso lolenge esengeli tozala makasi na ekonomi to na ordre ya mosala oyo Nzambe apesi biso yango na tobi ete chapitre oyo ezali kolakisa biso ete tozala solo basantu papa diangeli aza koloba ezali difficile bo mutu na mokili azala saint mais c'est facile à atteindre la perfection soki bongo batie eloko oyo mibeko bapesi biso babi na koyiba te soki baye kosambisa bamiyibi nga na kosme retrouver na kati te parce que nayibaka te soki babi tobundaka te mais ntango bakosambisa bato kobunda nga nazali te omoni ke nazali koprogresser vers la perfection donc mosala oyo bapesi biso vraiment soki totie bosantu na kati l'introduction wabi 2 ans tout au plus même minimum toko kosilisa chantier oyo tofongoli na mpioka
Donc koyima ezala te, négligence ezala te, koyima lisumu monene oyo koyisaki Israël na kati na esobe. Donc koyima emona na kati na biso te, tozala na confiance entre biso, surtout confiance na biso eleka na batambwisi na biso koleka lisusu na Nzambe Molimo Santu oyo azali kopesa biso ba ordre pote ye azali komona. Yango wana biso ba gestionnaire na lobaki mutu na niveau na ye ngana azali biso banganga Nzambe maloba na biso liboso na lingomba ezali lolenge nini, ezali semba oyo tozali koloba na lingomba, est-ce que yango tozali kosala to yango baza kotinda biso? Mokonzi lingomba mokonzi abula a remarqué, a constaté que faiblesse ezali na kati na musala na biso parce que ye azali gestionnaire numéro 1. Alors mokumba na epesemeli biso ba gestionnaire biso ba ya pesi confiance, apesi eteni ya musala telema wana otambusa la grande chorale des dirigeants, telema wana otambusa JTK pe bongo na bongo biso mpe kuna na ba chantier oyo epesemeli mutu songolo ingénieur songolo basengeli basala musala na chantier wana. Collaboration na biso ezali ndenge nini? Est-ce que prise de bec 4x4 na biso responsabilité to koleka baninga na mayele zoko zala kati na biso te boyoka nezeli malamu collège zo tambola malamu mpote musala oyo bapesi biso eko okede liboso. Yangwana apôtre Paul na Romains chapitre 8 verset 28 à 29 abi biso baye Nzamba pona akomisa biso batu na ye mpe apesa biso lokumu na ye. Nzamba poni biso atie biso a part, apesi biso ba responsabilité, apesi biso lokumu na ye oyo nyonso tozwaka lokumu wana na nkombo ya tata Nzambe na nkombo ya papa Simon Kimaro Molimo Santu. Mais ndenge nini toza kosalela yango? Yango wana tobongisa musala tozala na koyima te. Soki tomipesi mingi na mposa na nzoto musala na Nzambe leki sima mais litoma nini biso tokozwa soki biso moto mifuti. Hébreu chapitre 6 verset 9 à 10. Abi Nzambe azali injuste te pota bosa na musala kitoko tozali kosala. Musala nyos tozali kosala Nzambe ayebi yango, amona kango, abomba kango na buku ya bomoi ekofungwa ma mukolo mususu. Soki toko sale la musala na Nzambe ndenge azali kopesa biso toko sangula libula ba promesse oyo nyonso apesaki biso toko hérité yango. Conseil Esdras apesi biso na intérieur to bosa na monene ya Esdras te lelo tozali boso na Nzambe. Soki ba oyo ba yokelaki Esdras balongaki bongo biso soki toko yokela Nzambe ya bomoi ekozala na biso ndenge nini? Nalingaki natanga Esaïe 61 ezaka na 2 versets toyoka litomba nini oyo ebongisami na batu minene ndenge Esaïe alobeli yango. Esaïe chapitre 61 verset 6 à 8 à 8 totangi yango boye na komwa tata mwana pe Molimo Santu. Bongo bino bokozala banganga Nzambe ya Yahweh, nkombo na bino ekozala basali ya Nzambe na biso. Bokolia biloko ya bikolo ya bapaya mpe bokozwa lokumu na bango. Yahweh alobi bato nyonso bazalaki kochola bino botikalaki ata na bomengo moko te, bosambwaki na ndenge ya mabe koleka. Kasi ngai na kopesa bino mabele ya banguna na bino. Bokozwa mboka ya monene koleka, bokozala na esengo suka te.
pamba te ngai yawe nalingaki bosembo na boyaka babotolaka bato bomengo na bango na kokokisa elaka oyo napesaki bino na kozongisela bino bolamu mpe na kosala boyokani na bino mpo na libela. Oyo message Esaïe apesi biso promesse oyo nzambe apesi soki tokolongisa musala oyo apesi biso. Lokola na obaki te na koloba liloba moko muke mpo na tina na biso ba responsable. Ya solo responsable azali mutu oyo azali kosala musala songolo pakala oyo pesemeli le tomo. Responsable yende babengi responsable nakisa bokengeli ya bato. Mokengeli ya biloko oyo bapesi ye. Mosala nyonso oto salaka ezaka na avantage nango. Mokengeli soki akosala mosala malamu bato bakolinga ye mingi bakokabela ye mingi. Tolandi message ya papa ezala mbongo ezala elamba bakabelaka ye na bato ye moko azala eloko moko ya yete. Donc nous avons tout intérêt de bien travailler pour être récompense monnaie les alliés kozela biso. Bato bakotia yo confiance mingi penza pote ozali responsable na bango. Et si ka loboko le kozala bokuse bango bako bakisela yo. Responsabilité yango nde elongisaka projet nyonso oyo tobatoza na yango. A projet nyonso toza na yango. Soki ko échouer ezala maboko na biso ba responsable. Mutu na mutu ne na tangi yango. Soki ko longisama ezala maboko na biso ba responsable. Tata pesa ki biso lisese boko mwana moko azaki na ndeke na maboko. Atangi yango na boko atie na sima. Atuni koko na ye koko. Ndeke ona zala na maboko azali ya bomoi to akufi. Koko na ye atali bon. On ne peut pas apprendre aux vieux singes à grimper aux arbres. Bateyaka koko ya makaku te ko matala nzete. Tozali kamuna tata nzambe. Koko alobi na ye bomoi ya ndeke wana esala maboko na yo. Kufa na ye pesa na maboko na yo. Posoka lobeka sala bomoi ya fini ye ndeke akufi abia koko moni ndeke za kokufa. Ya mwana batata ba maman. Responsabilité pesa bibiso. To lingi to tika l'État oyo. Président général a uti koloba tata Molimo Santo asunga biso. To longwana ngambo oyo papa mfuma mbanza tikela biso te soki yelu seleme ko tonga mate pasi la bino ko silate. Kasi to zali ko yema nzembo ete balinga te nkambe ko sala nini. Tata Molimo Santo na telemi wana komba tata mwana pele Musanto. Merci Nkolo. Nakomona tata mwana tata Molimo Santo. Biso babiangi biso ba responsable à tous les niveaux. Papa Diangenda le 2 avril 1990 ou bien 1990 abengi na matadi mayo zalaki bana jeteki aye bato zomi basi mangai na elamba kosima papa ezali abite ngam to na sengi yango mikolo mizali koya bakosima bino bato zomi balobaka ba bankota ya ndenge na ndenge bakosimba yo kimbangiste esikoyo ekomani wana na Zacharie chapitre 8 verset 23. Et si ko ekomami muyuda bare yango ezalinde yo kimbangiste bako simba yo nelamba bakoloba mema biso epai na bino to yo kite nzambe azali na bino esika mosusu te me nzambe azali na bino elongo likambo nini ekosalema mpo ete mokili bato ya nkota na nkota bango nyonso tu baluka kimbangiste esika ye azali mpo ete amema bango na Yerusalem esika nzambe azali. Donc tokomi ba responsable mokili oyo nzambe alobi bino nde bokobema yango bozali ba responsable po bakoya kosimba yo na elamba
yondo komema bango esika nzambe azali. Donc tokomi ba responsable. Ne lobeli na biso na misala na biso etc. Mais esika yo komema bango komema ngo na Yerusalem. Esika nzambe na yo azali, esika evangelo ya nzambe kuna ne boka kimia, boka mapamboli, boka ba solution. Tala mokili ndenge ngo ezali koningana. Sokwa nango nini bakoya koluka responsable kimbangiste. Ndenge biso tozali. Esika nyoso to yo ozali. Mais soki yo ozali négligent, ozali irresponsable, ozali na ndenge balobi na maturité spirituelle, ozali na sagesse te, okoli na molimo te. Bon, que responsabilité na yo okosala ndenge nini? Aux responsabilités depuis 1921, le 5 avril 1921. Kolo Yesu alobi na tata kimbangu nkamba oyo ekomi Yerusalem ya sika. Donc esengeli kotongama mabota mansu ya mokili mobimba bakoya awa na Yerusalem ya sika. Tout ça ba responsable. Depuis 1921 mboka oyo esengeli etongama. Alobi temple kotongama na nkamba pe mabota manso ekoya. Yango na biso toyembaka nzembo luzatambola makanda manza. Tobosana yango te. Donc nzambe ayebeli biso ba responsable. Soki babengi yo responsable ezali na ba règle, il faut salela yango engebene mibeko. Responsable. Biso bakimbangiste. Yangwana etangameli biso. Esdras azalaki nganga monene. Mpe azalaki scribe. Pas seulement sacrificateur, mais scribe. C'est-à-dire, mi beko ezalaki ne makasa azalaki molakisi na mi beko. Esdras. Mpe Esdras etamboli na ndenge na ye azalaki na confiance na roi Ataraxerxès. Ataraxerxès azalaki koma lokola le roi des rois mokonzi monene. Et lokola Esdras azalaki mosali ya malamu mutu ya lokumu penza bonganga yangwana Ataraxerxès akamati responsabilité monene alobi mbongo bozwi ya fungolaki nyonso po ete bazonga kotonga ndako ya Yerusalem. Ataraxerxès alobi ndako wana efo etongama, Yerusalem efo etongama. Mpoto lingi teke nkanda na nzambe na Israël. Nzambe wana azali nzambe ya banzambe ya le Dieu des cieux. Na lingi te nkanda na ekwele la ngai, ekwele la peuple na ngai, ekwele la libota na ngai. Na lingi bongote boke na kosala misala kuna. Mokili mobimba ba yebete nkamba ifo etongama. Kotongama ya nkamba ya ngunde ko pesa kimia na kati na mokili. Bato nyonso tu bazali koya na nkamba po ete balingi te bakolinga te mboka na bango ezala na mpasi, bakolinga te ezala bakonzi ezala bango nyonso tu mboka na bango ezala na mpasi. Solution ezali wapi? Na nkamba Yerusalem. Donc esengeli yango etongama. Là c'était à l'époque de Taraxerxès. Yende moto azalaki le roi kunana apesaki nzela yangwana bato nyonso tu bayaki. Et Esdras yende alobi bapesaka mokumba na nganga. Pona ni baponaki nganga bapesaka mokumba na nganga. Na moto yo a une personne à qui on peut pas demander des comptes. C'est-à-dire moto azali moyenge ben au-dessus de tout soupçon. Bakokite ko soupçonner azali moyenge beni penza. Bona bazalaki banganga ndenge biso batangeli papa regret ya papa diangena regret pe ya mokolo malelo sengeli biso tozala banganga au-dessus de tout soupçon bakoki ko soupçonner yo ata eloko moko te bati yo esika wana pona nini mosala ebonga Yerusalem sengeli yango etongama engebene mot d'ordre. Tata Nzambe apesaki yango nkolo Yesu apesaki yango tata kimbangu molio monsanto apesaki yango bobosa na yango te na nzemo pe eyebanaka.
et ye moko mpe avant kene tata dialunga na kiangani nkolosh na komona ye asika albotonga nkama Yerusalem toujours likambo kaka yango na papa diangena alobaki nkamba esengeli etongama doté de toutes les infrastructures oyo esengeli mokili yango na nde ezali kotongama na banani na ba responsable. Non seulement question de la responsabilité dans les camo et stras, on ajoute intégrité. Bosembo. Moto ba bengi responsable azali moto na bosembo. Mon centre. Et les camo wana yangwana nde epesameli biso. Nako kamata exemple moko. Tata Kimbangu mission epesamelaki ye batata ba mama na pokwa lelo esika nyoso toza kolanda soki moni tata molio mon centre aza kopesa ba chapitre aza koteya biso ntina ezali tokamata ngo avec le plus grand sérieux ntina ezali batata ba mama tokamati exemple pour na chapitre kako ba pesibiso il y a responsabilité na kamati exemple kaka moko mais exemple biblique Gédéon tata Kimbangu mission ya kimpwete tozwa bonsomi bana na Israël bango pe basalaki na problème ba Madianite ba yaki ko yangela bango nzamba poni Gédéon pona ko libérer bango bref Gédéon tangu mokuma wana akamati 30 000 soldats armés à Gédéon. Au départ, il y a 30 000 soldats. C'est que Nzambe azali na mposa ya quantité mais qualité. Ndenge papa diange na lobaki toko senga bolemisa lisumu na dans na Ève nazali na moi 500 nanga Nzambe atalaka qualité ya batu ya confiance. Oh, yo baza ko pese confiance et yem pas za ko pese bango confiance to la nango na message pe ya papa diange. Et Gédéon Nzamba talita bi Gédéon batu bazali ebele sinon te batu wana bakoloba balongi pona makasi na bango baleki mingi Gédéon atelemi alobi ba oyo bazali na kobanga bamoni ke bakokokate ndenge pe papa Kimbangu alobaki oyo azali kobanga moni akokokate aktika nkamba akene le 6 juin 1921 pour ayebi mission ya azali na yango il doit réussir. Eh bien oyo akokokate akene la Bible dit c'était 22 000 personnes. Bazongi na bango bakesur armée à 30 000, 22 000 bakeyi na bango. Bazongi na bango. Parce que en face il y avait 150, 120 000 soldats. Il y a ba roi nyoso bitumango esalaki makasi batu babangi bazongi na bango na sima. Akel Nzamba lobi non 10 000 non batu baleki kaka mingi il le faut maintenant Nzambe alobi na Gédéon ngana koponela yonde batu oyo okokina ne ituma wana ngai moko na koponela yo batu al même bango na obor ya ebal amemi bango obor ya ebal abi talent test ngana kosala batata ba mama tokomi na période oyo ya kinyongolo test bazosalela biso test pour avoir des hommes de confiance oyo tata molio mon centre akolonga etuma oyo bokonzi na Nzambe etelema na kati na mokili ezali mpona bizengi mpona bato des hommes de confiance Nzambe alobi nga na koponela yo ndenge pe papa dialungana alobaki na papa mokonjabole papa Simon Kimbangu kiangana tikeli yo mosala ba oyo bakotosa yo bakolanda yo ya yo mais ba oyo bakotosa yo te bakolanda yo te komona no pasite bazali ya yo te. Et maintenant ça l'examen allez alobi bomela mai Nzamba alobi oyo komona afu kami azali komela mai aza soldate
tia ye de côté moko mona telemi azali komela mai noki noki azali komela mai noki noki c'est un vrai soldat tia ye de côté Gédéon a kamwa boye il n'avait que 300 personnes tout le reste déclassé ça dit to komi na période oyo tata molio mon centre azali na mposa ya baoyo ba soldat a telemi et to komi na longa apesi et to komi na mémorial apesi azali ko telema o nyonso to ya azali na yango azali ko pesi mais soki omoni moto a kumami na bolemo nyonso to alobi ezala kaka boye e bandaki kala yo ndo kosilisa mosala yango pesa ta diza ndenge papa jangi na zakolo bisa omo sadi wana bazali bato nini a gonza nipo na komela mai abiyo kanisi mosala yango ekosilaka lelo e bandaki kala yo zali kaka balobara bongo kaka bongo e kuna mpe eloko ezali te ezalaka na mayele bombaka ndambo etc. ndenge mpe ezalaki Ananias na Safira kaka bongo kabola mwandam wana batu bamelaka ce ne sont pas des soldats mais oyo moke nkenga moke oyo yebo moke koke nabo moke ale kuna nabo moto wana a poser ba question te pona nini esengeli nzambe apesi esengeli nzambe apesi il est debout des vrais soldats et Gédéon atali nzambe 300 personnes kaka wana yayo ba oyo baza kozonga basali yayo te tika bango bakene et Gédéon allait faire la guerre ntango akeko bunde tumba bundi mais alongaki kaka na makambo misat oyo Gédéon juge en Israël ndenge tolobaki makama Samson passé Gédéon alongaki kaka na makambo biloko misat torche et calebasse na flambeau torche calebasse na trompette makamisat mais bitumba nini bakolonga na calebasse bitumba nini bakolonga na trompette bitumba nini bakolonga na torche biloko misat et batata bapesi biso balobi biso tokolonga na makambo boni misato bolingo mibeko pe misala tango bakei Gédéon alobi bino nyonso to botala ngai faites exactement ndenge ngai na kosala tango ba pasoli ba calebasse tango ba crier à Dieu et à Gédéon po balobi na nzambe pe na Gédéon parce que ba o nyonso bazalaki na confiance na motambolisi na bango Gédéon. Donc responsabilité c'est aussi une question ya confiance oyebi ke nzambe na ngai tata Simon ki mango kianga yende mutu azali ko kamba biso pote to longa na kati na etoma oyo donc soko nkombo na ye ndenge baslogan to pesaka wa ezali fantaisie te baslogan to pesaka ezali fantaisie te ce sont des credos, on appelle ça des credos. Donc, un acte de foi, c'est que yo ndimeli, yé kaka, mon sous-souté. C'est comme cela que Gédéon n'a pas tourné 300 bazako, yé kaka Gédéon, ndamba ponaki, na yé, ndebisoto kolonga. Et ils ont fait exactement ce que Gédéon a fait. Quand kuna batouana ba panzani ba yokaki ba minduki soki andeng, or que ce n'était que des calebasses. Mon miracle. Et en fin de compte, les camo très important dans la commune Sikawana, les camo oyo Gédéon a lobby à commune na Sokot, na mboka Sokot a lobby bo pesa biso biloko akolia. Ngai na basoda na nga toujours kolana Zera, Zeba na Salmona, ba roi ya ba Madianite. Toujours la na bango. Mais basoda nga bazana nzala bo pesa biloko. Balobi yo est-ce que yo so Dieu bango déjà biso to ko peso de l'autre abe wo pesa nga de l'autre côté bon ça va ngai na zali ko kina ko bunda bitumba soki ngai na nzambe a longisi ngai tango na ko ya ko songa je vais m'occuper de vous ça dit soko balobi no zali responsable na texte o biso to tangi ya Strasbourg balobi no responsable o zali nganga nzambe. Il faut d'abord toujours avoir objectif na yo but na yo ezali nene. Il faut
poursuivre mission na yo jusqu'à la fin. Mais à l'équilibre sur accueilli na Penuel. Bon pesa nga biloko kolia baboy. Alobi na basoda na bi tato kufi nzala. Mais sengeli biso to capturer to la na barwa wana zeba na salmon na ifuto jwa bango. Bo kipe nzala na binote. Ndenge balobi na biso bakimbangis. Ndenge biso to sa ba volontaire. Ndenge biso to sa leo. Nzala ope nzala. Il faut chantier. Il faut misala salama. Makamo mengi ya bunzoto totika yango de côté pour na nini objectif na biso. Mission na biso. Il faut réussir. Mais là, ce sont ses compatriotes, bande connaît, ses frères à Gédéon. Babo il comprend ça bango biloko kolia. Mais tout maoyo Gédéon azali kobuna, ezali pona bonsomi pona bolamu na bango. Kasi, papi mele kopese, to kopese eloko te. Mais Gédéon, comme il avait confiance à Dieu, batuwana bazako kena kobuna bituma nanzala, nampas, mais balongi bituma wana. Tango bango bazongi Gédéon alobi, je vous ai promis que je vais m'occuper de vous. Soki mutu ba pesi yo mission okoki kolala te okoki ndenge David alobaki ngai na kolala te kino na tonga mosala nazwa isika pona Yahweh nzambe nanga. Maintenant collègue atangi Esaïe chapitre 61 soko ba pesi yo mission olongi. Eh bien, vous serez récompensé. Nzambe alobi, bokozala récompensé. Double coûte. Bozala ki bato asod, sika bosoko balobi. Ah, nani ki mangista, ah, bato basambela kanzambe, bato papa mba oyo. Mouta kopeso pe lokumu azala, kopeso valerte. Alobi bokozala bato binene, bokozala bato alokumu. En plus, soko yo sali noir. Nana ko considérer noir. Mais ozali pe ki mangista. Non, c'est encore double. Mais Nzambe alobi, bolonga vous serez récompensé. Mosala nyonso tout ce que longi yango na mission ba pesi yo okotula ngo récompense. Promesse ya tata Nzambe. Boko tambu sama bota manso ya bokele mobimba. Tango pillage et salamaki le 6 juin 1921. Bangkok na biso balela ki pona ba couverture na bango ba biloko na ba soso na bango tout ça. Papa Kimbanga lobi sanjo o ba mindele bazui o ba to basali pillage c'est rien mais sanjo ya mokili mobimbe ko ya sanjo bomengo yango na batangeli biso pe na Esaïe chapitre 60 bomengo bozui ekoya na kati ya mokili na kati epa na bino bokozala bato na esengo bakobenga bino libota na banganga Nzambe. Et Saint-Pierre a lobby, on a 1 Pierre chapitre 2 verset 9. A lobby, bino bozali race élue. Bozali libota na banganga Nzambe. Baoyo ba ponama sacerdoce royal. Bisonde bakimbangiste. Yango na balobi l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimba. Bisonde tuzali libota na banganga sacerdoce royal. Bato ba ponama pona komema sango malamu na mabota monsu ya mokili mobimba. Nzambe apona biso. De bisonde tuzali ba responsable. Tuzali kolela mingi. Ah, ngasoko na ke koluka musala. Il faut baloba nanga, il faut kota na rose croix, kota na franc-maçon, signer à la maison oyo, mpo ba ya babis. Pour que aki mangisa zo papa na ko zo musala kuna, ali il faut que na ko pakola poto wa. Mingi e ko makaka boy. Mais tata molimo mon santa lobi, biso sikaboye, tozali ko tonga barrage. Barrage wana to ko fungula ba compagnie. Ba compagnie wana bakotuna yo te ki yo la rose croix la franc-maçon za la nani. Compagnie wana okokota yango na bolingo mibeko pe misala. Est-ce que ça mabe? Misala wana nyonso tu mpo mokili ezali na 666. 6 ça veut dire Nzambe lokola salaki moto le 6e jour, c'est-à-dire la chair. Misala nyonso tu ya bonzoto mbongo rose croix franc-maçon banane courte joie magie banane ba montre ba bague ba biloko wana bref makama bonzoto chiffre 6 666 ça veut dire bonzoto mabe et c'est ça ya ngwana nyonso tu yangani mokili mais tata molio mon santa lobi to sala barrage
tofungola ba usine tosala misala mpo tozali bato ya 666 te tozala na bonsomi ya molimo biso moko to misalela mpo ete tozala na esengo tala bolamu nzambe azali kopesa mais objectif wana il faut to atteindre yango mpo tokoki kozala kaka bawumbu te ndenge tombe ezalaki ya Gédéon biso tokoki kozala kaka bawumbu te tokoki kozala kaka na kati ya 666 te na Babylone te il faut tobima ezali kosenga nini bato ya confiance e bato ya bosembo e bato oyo bazali na pona posa kosalisa ezali kosengela yo ezali kosengela ngai ezali kosengela biso nyonso soko tomipesi nde tozali na mbando tozali tokozwa récompense moko monene Gédéon akomaki juge na Israël nzambe soko apesi yo mosala olongi na yango okozwa récompense okotombwama mais soko échoué nzambe akoéchouaka te mais yo moko échoué wana nde yo mibebisi mais babengi biso bakimangisi baambassadeur ntango yo babengi ambassadeur kanisa libota na yo kanisa bafami kanisa bato nyonso to malamu olonga mpe osepela na oyo biso toyoki likambo papa je termine par là témoignage papa olobi yango papa Dianguien alobaki azwaka mbongo te biso tosanganaka à l'époque na période wana tomoni papa aza kosala mosala makasi na kati ya lingomba mais on dirait on ne s'occupe pas de lui il faut tokamata mbongo il faut soko todwi ale tokamati par exemple 50% ekena pona papa boyen papa natanga nkombo ya baninga te kaka ndenge tolingaka kolakisa mpe mayele ale tosangani tosali il faut tosala ale tovandi tango tosali calcul ya musala te mbongo nyonso tu ekei na musala et à la fin papa eloko moko tolongoli ezali te on n'a rien enlevé pour papa non dimanche prochain dimanche hier tosali lisusu on n'a rien enlevé pour papa papa Dianguien aya siminga na mapeka alobi mon fils ngai nde nalongolaki yo mayele wana bomoni mbongo ya lingomba biso toliaka yango te tosimaka yango te ezali mbongo ya misala et c'est vrai yango wana na témoigner ndenge papa alobaki ezali vrai baliaka yango te ezali mbongo ya misala ekendaka na misala mpona bolamu na biso lobi lelo bapapa ndenge bango bavandi wana batata papa Kimbangu soko okei na Lubumbashi omoni ndako esika ye azalaki kovanda nga na se nakoma kuna nasala pèlerinage kuna na Lubumbashi soko okomi kaka na esika wana papa azalaki kovanda boye il faut mayebima yo na kati na miso amipesaki mbeka mpo na biso mais tala ndenge papa Dianguien na ndako azalaki kovanda na monkoto mbula ezali konoko soko mbula enoki kaka chambre wana il faut mai ezali kosopana na mbeto il faut basala yango nyonso tozali kosala ezalaki sacrifice ezalaki mpo na bolamu na biso ye nde azalaki ne kaka sacrifice lelo papa avec tous mes respects tala tata mokonzi abule tala pe papa Mfuma Mbanza ndenge bazali papa a une grande résidence là-bas ndako etongami kuna kaka ndenge kaka biso tosalaka ndako ezali kuna na Gombe mais papa alalaka bango mibale balalaka mais okomona résidence ya papa limisanga avec tout le respect résidence ya papa même bato mosusu même bakonzi babis c'est la résidence c'est la résidence du chef spirituel sa divinité papa Simon Kimbangu qui a gagné le représentant les gars okomona sala kaka ndenge okomona bato ndenge bazako ba salon nyonso tu etondami etikali kaka moquette papa tango azako bima na chambre akutana na bato bazingi ye na chambre na porte ya chambre bakubana na porte ya chambre te na ba salon te na babisika nyonso tu
Mais papa, pourquoi vous vivez comme ça dans le sacrifice? Depuis le bombage, depuis mon compte, toujours sacrifice. Ça dit, bah, yaki mpona bonjoto te, bah, yaki mpona bolamona, nabiso. Omona nano, omona wape ba deko nangai. Toke ko sala, pa benga safo. C'est safo. Biso toke ko lo na banzete a safo. Ake ko buka ba safo nyonso, oyaki na koteka ngo, akaboli biso awa nyonso to lingomba mobimba, montu na ba sachet ya safo. Alors qu'ils pouvaient vendre ça pour avoir de l'argent. J'avais même dans autres avec crainte. Maman n'a pas vu. Mais finalement, des binomoko batu bolona ki yango binomoko kaka bokolia yango. Et ba loso ba biloko nyonso tout na kaka na cuisine kuna combien na ba chantier on sort plus ou moins plus de 35 sacs. Il y a l'os et bimaka pour na koleisa 35 sacs plus ou moins. Mais quand kabiso moko misala biso tozali ko sala mpona boleis mpoka kana bolamo na biso ba mi pesa mbeka pona bolamo na biso batata ba mama biso to mi pesa na kati na mosala oyo mpo ete elonga na biso objectif na biso bango bakotika te objectif na bango basa kolana malgré batu bazali lokola batu ya sokop lokola ba Penuel les compatriotes ba famille ko chola ko finga wana bakolanda te. Il faut atteindre l'objectif et le reste viendra après. Tata Molio mo centre nkolo na telemi pene sikawana na kombo tata mwana tata Molio mo centre Pandungi Muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela Nzambia mpungu mono nanga ngena ye des petits passages bibliques faut te partager pangizam kadim fils divo na bokoko balobaka monoko yango apola kambangu mbangu Papa soki totali na mokanda ya Proverbe chapitre 6 verset 6 à 11 batindi biso tokende koluka un grand professeur de l'université kombo na Yefurumi papa alandaka na ye makelele te akipaka bobe mosala na ye pe aza koyeba ko distinguer soki amoni moi makasi abandi kosangisa biloko na ye kobomba na sena mabele na badepo na ye tangu ya kuya kuswana na mukilo ye etali yete batindi biso ke professeur oyo papa bakoya ko distraire biso te pona biloba loba ya bato lolemo babengi ye glosa papa otiki ye kaka un jour brosser yete abandi kopola papa okipe makambo ya biloba loba ya batu te balingi ba distraire yo tata Nzambe alire papa ozui yangonde okumemela biso esika bilaka na yo bizali parce que glosa soki mutu aza kobikula mwa moke azosali la glossolali est-ce que mai bazo kobikula wana na lolemo ya malamu to azokosa na ye papa osili kozwa alire lokula ndenge avion epumbwaka papa mutu moko te amema yo na ba distraction sala bobe mosala ozwi direction na yo ke afukia sala apakia sala papa biso na ba mama tokosala tu tosunga yo sala misala papa mokolo moko
en général azalaki kokanela papa dia ngenda sala ye mabe kasi tango ye papa dia ngenda kende kokuta general wana alali bangozi kaka ezoyokana so yetondisi ebebisidirana ye mobimba papa lobi soki naningaka kosala ye mabembele na pikuli kaka mwa mulimu wana na bwaki eza likambo ya soni koyoka ke biso banganga nzambe tokotelemela nzambe na biso programme ya papa tokobotula ye yango na maboko po moko na moko amema ngo ndenga lingi ezalaka te meme kamino ata eza remorke ya monene chauffeur moko kaka vandi na vola amemaka yango papa ba distraire yote misala na yo nyonso yango Jérémie alobi ke na chapitre 48 verset 10 soki mutu azosala na bulembo musala mwa tata nzambe balakela ye mabe papa il faut tokamwa ke pasteur mais le pasteur représente son Dieu na maloba pamba ya pasteur vous sentez le goût alors ki pasteur soki bazwila yango na taba alors makambo ya malunga makomona na te eza likambo ya kokamwa nzambe na biso koba kosala musala biso banso tozali awa bikelamu na yo tokozwa lifuti soki totosi yo papa na mayi ozali kotinda biso ngai namonaki esika papa dia ngenda azali kolobela bambuta mibale ya lingomba mpo nga nasalaki na plateau de bateke kuna mpe namonela monene ya papa dia ngenda mpo makambo ngai namona nakanisi mpo namona mpe moto awa amona yango nakanisi pasi papa aza koyebisa na bambuta mibale ya lingomba batungisaki papa na makambo mingi ezala bangombe ezala batrakter ya lingomba kobebisa basoso kobebisa nga nazalaki le seul témoin ya ye papa alobi tata songolo na yo mpe tata songolo misala na ngai nyonso nazoluka nasala bino nde bobebisaka yango kasi ya mbala oyo nalingi na komplike bino pape ngai nazali témoin na événement wana donc vraiment nzambe na biso tobandi komona clair ke tolingi tozala na bakompani na biso ko tolingi tozala na bakompani te ata bayi baza na poto soki kuna ça ne marche pas papa okoengage bango bakozwa bisika pe ya kovanda wana kati ya nkamba na programme papa obongiseli biso etikali moke na mangomba nyonso ya bato mwindu biso tolingi tobongo na fer de lance parce que bakobanda koya kokamwaka kaka awa nalandi ndeko na nga papa elebe papa mokonzi Yesu Kristo azokabula basafu aponi elongi te nkutu tokomi na pasteur mosusu abandi kolota azosala bindoti da pona safu tangu kaka zako nimetsi wa yezo kaniseke papa zokabula basafu donc tata nzambe limbisa kaka limbisa yokoba na musala na yo donc papa yo lobete ba ingénieur bakolukama ba maçon bakolukama il faut ciment et sopana il faut mabanga na kayas bimonana batonga bandako ya personnel na ba ingénieur na ba ouvrier kuna na barrage na biso ti kuna na cimenterie na biso biloko nazotanga ngo na nkoti po bayeba ke biso toliki tozala na cimenterie
donc misala ekozala pamba pamba. Papa soki yoko silika batu mingi bakokufa pona bongo. Deja liwa ndenge tozomonela yango papa deja esili koleka mbeka. Papa limbisa banso bazosala mabe wana. Papa diangenda pe batu wana papa alimbisaki na ye bango. Mwana na yo alimbisaki yo pe limbisa kaka papa. Na komema yo musika te okende kopembisa penzoto. Moi mobimba papa ozana tan ya repo. Ozangi tan ya repo. En tout cas, moi moke oyi na lobi papa. Soki na sali mabende limbisanga. Biso banso pesa biso mayele ya kososula ke toli oyo. Toboya yango. Po biso avion na yo est décollé jusqu'à la destination papa. Donc ba maçon bosala musala, ba mouvement bosala musala. Ba bazolanda biso na mikili ya musika. Botindika bobe misolo ba entreprise ezo salema. Na kombo na tata na mwana Molimo Santo. Amen. Merci batata pasteur. Ndenge tolobelaki yango. Na 5 mois, papa tango babandi misala nyonso wana ndenge nalobelaka ngo mukolo mususu. Ezalaki nde ba jeune koreki kolela epa ya papa mfumu alongo papa diangenda kontima ete bana na bino tozali awo ebele totangi maplome ezali musala ezali te nde papa mfumu alongo papa diangenda alobi ete ngai te bokende na mbuta kisolokele papa kisolokele alobi ete solo ba société eza na maboko na ngai kasi mubeko soki bapesi yo responsabilité kosala te omizwila bato yo moko biso nde tokopesa bino bato oyo bakosala na bino teste moke asalaki alobi bakioske na baparoise nyonso ya Kinshasa bakioske na ntango wana bra Congo inibra chaque paroisse batia kiosque mpona kofacilité bandimi ya komela mwa masanga ya malili ya basikre ya malili na mwa mai ya malili kasi baponi mutu moko iyo nde sikoyo tokopesa ordre obanda kopona bato tongo etani bato baye kofuka baye kozwa mai mfumu alongo atuni bino bozokende wapi otoye kozwa mai boke wapi kasi ofunani alobi ete tokende kosala na bisika boye botakisolo ya ipsipino ndenge wana bakioske na baza bamisielaki kaka moke na baparoise Kimbangisi na Kinshasa mpona nini oyo bapesaki responsabilité siko azwi bato na ye na ntina ya projet mpioka mpe bakompani nyonso ekoakompagne yango abengi Mbutakambo abengi ngai Mbenda bokende bisika boye bakompani nyonso wana yango nde ekoakompagne barrage ya mpioka ngai na komprenaki te na donc ndenge papa alobaki ete basociété wana yango nde ekoakompagne barrage ya mpioka bonga nasosolaki mpenza te na Range Rover tokei tozwi baéchantillon nyonso wana abokende boye bokosala test tokei kosala test tokende boye na lukala na ntina ya cimenterie ntango tokendaki na mpioka na Mpemba
tozwi papa dangenda atindaka biso na silu tokomi kuna. Vous êtes des kimbangistes? Oui, tous les kimbangistes. Somi minos natindi bino, somi minos natindi biso. Mundele wana ki belge. Asali test nyonso. Na tango wana na 1989. Esengela kitofuta $1,200 na 1989. Yo mundele wana alobi ete na kombo ya papa Diangenda, qui est le fils de papa Simon Kimbangu. Abimisi mbongo ye moko na poche na ye, afuti na caisse, alobi contribution nanga yango. Abimisi ba résultat, apesi biso, toye kopesa pa ya papa Mfumalongo na papa Mfuka. E ba résultat wana ya tango 1989 yango ndeza kosala eke société ya cimenterie na Pemba ekoka kosala ndenge papa aza kosengela yango. Donc bisika nyonso wana papa Mfumalo bapapa bango nyonso misato batikalaki koplanifie etango tokendaki na Mpioko à la fois dernière tango tongo tia libanga tango papa atindaki ngai siko mutu ya industrie au gouvernement atunaki atindaki pardon atuni ngai nini ekosala maintenance ya barrage oyo. Oui, ba société ekotongama. Tango on explique ye aza mutu na maila comprendre directement. Alobi ki papa Diangenda était vraiment prévoyant. Donc ba société nyonso wana pe aye koloba ete po ete ba société na bino etambola malamu tolobi te eke bozo abatu mosusu te ya libanda, parce que on sait très bien que papa Diangenda était nationaliste, donc abana kopona ne mutu te. Kasi pour plus d'assurance bozo abana ya ndako bakimbangiste po ete basunga makasi ba société. Donc konzi oyo leta atindaka na industrie de matei apesaka biso yangwana. Donc biso soki papa aza kotinda biso ndenge alobi yango awa 2 ans na 2 ans wana ezali na technique ndenge ba ingénieur basali étude na bango, mais Nzambe abanaki kosufisonga papa Mbenza, est-ce que faut kaka 2 ans bako yesa ngo mukusete et papa yo kaka papa yo kaka yo soki papa alobi te soki bako yesa ngo mukusete wana pona bomengo banani. Donc yango alobi ete biso moko kaka soki tuzana maboko kofongama papa Diangenda alobi yango sikoyo biso batambulisi doza kopesa ba intoxication na bandimi akopesa na yote salila boy bato ndengwa na pe bango pe bato liboso soki mbongo pe monani ye imita liboso akobaluka asali demande oyo ezali ke pa ya papa salila ngai boy. Donc ndenge bapesi biso matei biso nyonso malamu totika bizaleli wana malamu topesa tata Molimo Mosantu maboko ndenge ye moko asopsone yango au lieu de 2 ans tolelaka biso nyonso papa ayesa tango mokuse eza boye te. Donc freinage ezeuta epai na biso moko papa ngana telemi nanga wana onkombo tata mwana mpe tata Molimo Mosantu. Merci papa Mbenza. Tolandi pe maloba papa tosepeli mingi. Merci na bambuta boke na Rwanda.
pambate tozala devoir monene devoir nyonso batikeli biso tokokisa yango esila pambate eza bolamu na biso soki batie yo mosape na monoko elakisi nini kosanza biso tosanzi bino mpe bosanzi oyo ozalaki na bino na motema ebimaka te abo toyokani na biso na nkombo ya tata mwana mpe tata oyo mosanzi amen tosimba mosala bon kaka likambo nalobi mpo na bato ya Brazzaville mokolo yenga na Brazzaville osala makasi na ntinsani misala oyo bobandi kuna bosilisa yango esepelisa bato toza kolandela bino bien yango wana ndako ya nzambe ya Talas ndako ya nzambe ya nini oyo mosusu Ngambio la base na plateau de 15 ans na awa Kinshasa bibu kola bobandi misala na mosala noki bosisa yango toyoka ke misala esalami tokosepela mingi. Merci beaucoup. Bajenoye bika tokubike no moko totonda lusiku muswe lusia musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa se mwane tata mwanda